Yo bijou, yo soki bijou soki nani na editi. On va dire qu'on a inverse. Monique a un niveau na te banda le loti lobby. Un petit faux chéri. Mira, yo kokana Monique na nini? Nani asala bino boye, elongi mabeka kalokwa motema, bilongi gu. Na soleil na bango babi non côté la pe ba fille na tête en sous crise de jalousie, ndenga dérangeaka Olga Simbara te. Mais nga pe ya bijou de monaï sabino Carola itite po kuna pe ya pembe. Bino ba nyeso mama nga bango na nga to yeba na sa mobile. Babanga nga déjà avant ba poussa na luka ba camarade ba ko sa te ba sa l'émission na luka ba Olga yo senga nga demande ami na Facebook na yeba ote. Mi comme yo luka en église na yeba ote. Na mboka na bango kaka. Nga bijou de monanga moro na inverse. Mais baza quatre ceux qui disent contre ça. C'est bon solo dana Gisèle bien pas fini. Nga effectivement avant to ke Congo na mobali to solo na Gisèle pe yemo ko Gisèle ngo a yo Gisèle o ebisanga te ke a olanda na kisasa obondi na nga. Oyeba kango. Pe ndenge eza na a obondi na nga. Po ayebi ne c'est normal na minute o eza ke a soit sauver yo ala kisa ni po abota na ete ana moi te mais ça ba maman mkolo. Wana yeba na. Wana Hier taximen na biso. C'est quoi taximen on va abota avant d'aller la maman mikolo. Ah bien sûr. Na place comme ça ma famille na ye moko. Oh bande kone mo ku na kin ba yambinga kitoko salam mama respect bande konyo so respect. Bon pour maman na finga ba yebisanga noko na ye penda yebisanga to fana pena mba bonanda ko yebisinga bi mama na o sepe na so bote biso mwana. So cadeau so de bo pesi. Oh yemo ku taloba mama so na botelo mwana so botenga mwana peso rover. Ah peso en même temps que moi na taximen. Na kuta sombi ata ni bijou de mama kilo te omona ba bijou de mbo wapi bango ba saka mais nga pe ya bijou de monaï sabino Carola itite po kuna pe ya pembe ba mama na feshu ya pembe aye bien. Bonjour, na bande connaissance vraiment botala sur 3w bomoko ya mboka moi mikolo papa na ngazo mo ba pose pour na mama sala voilà tozongi vraiment ba 2018 to kota msala toujours quand on a sabino qui na déplacé à Pambaté so na déplacé vraiment c'est qui ba mbilinga côté na carte internet donc avant on a banda na opesa ba boss na ngai ba sala musika bozali ba toujours na sabino ka qui confiance vraiment au bopesa moi na bino pour na msala ya bomoko ya mboka biso nde tembe donc lelo vraiment toye awa na opesa na mbot na équipe mobimba ya bomoko ya mboka vraiment ba merci na bino bato botala biso ba ndeko na nga ba fanatique na nga pe botala biso lelo to na ndako na biso ya mama na biso bijou donc makam ozo leka vraiment na carte internet ba mama biso ba sala biso bana vraiment et comment sala biso soni ya ngona vraiment na baki non anti-terror il faut malelo pour tout ça stop na makam oyo oya koyoka te na oya vraiment na ndenga kanda donc lelo na ino na ndenga calme maintenant na yeba no explication ya maman na biso a expliquer biso na poto mona ki pasala ba vidéo bande comme sous pe à Londres pe basala ba vidéo pe ba comme kota na bana ba le karaba finga maman na biso bijou donc comme toza déjà na ville moko na carte envers c'est on a vraiment na se déplacer pour na yeba problème en au juste ezani ni po tozo comprendre tozo bater elo ni nezo leka bonjour maman. Bonjour ma fille. Bonne santé. Santé bien. Okoko se présenter non na bandeko botala biso baye ba ozanani ofandaka parce que bato belé baye bi mais bato pe batala biso pe ba misika na ba Afrique ba koki pe oye baté sozanani so kokiko se présenter vraiment na bandeko bolanda biso na bomoko ya mboka. Na pese équipe ya mobimba ya bomoko ya mboka merci mingi na ndebo kotala nga lelo na kati ndako na nga na sepeli ko yamba bino mingi ngako mona nga bijou dembo olongo nga kombo na nga ya mwana donc bijou dembo olongo ndenga la fin na mboko ya Anvers plus de 20 ans naza en Anvers mais na kola na Liège toko ba pe maman biso bijou on a combien de bana ngai na bana 5 nzambe ya pambola nga na 5 enfants oyo nazwa na mariage na ngai donc bana ya papa moko. Oui, ngai na balaka na Roger Mboyo
oyo Belgique ebi monde entier pe rakipe moi moto na milieu na biso ba congolais en fait baya japonais baza na Liège nde bayebi Roger Mboyo ye nde papa ya bana nanga na bana naka na ye religieux coutumier civil ma parents honoraka nga na religieux na coutumier na civil nde apesanga bana 5 nde na bota bana 5. Voilà maman vraiment maman biso bijou so biso vraiment de déplacer pour toi à tu juste cap pour na sujet mon vraiment au circuler sur internet na bi que ozo mona ngo makambo ezoleka vraiment na internet ndenge osala vidéo mo bena mona ki ozo ba ke ko beta mutu na Londres o ko zvele soki ni o ko beta to mona pe ser na biso mususu pas aka na Londres na bi kombo na été de passer les vidéos abanda ko finga yo abanda lo ba vraiment ba bêtise na kombo na yo. Donc juste tout un peu parce que na ba sur celle vidéo ils appellent news des stars moi la moko a finga yo pour na vraiment to kota na mozinda histoire na biso o mekano ko expliquer public yo bota la biso pour na bi ke ba on peut bolanda biso to ba juste problème ngo o bozo welela o biso bana to ko mota la bien to ko moka soni to o expliquer non vraiment ba problème ngo juste ezani parce que na bi ke makambo ezoleka bano quand même ba mona ngo famille na yo même papa bano ex na amo mona makambo na nyonso nde ba ofinga yo parce que eloni vraiment ba expliquer biso non to ba problème ngo ezani en fait problème eza bano à Londres ba ofinga ngana o ali bosa sela nga vidéo comme ni Olga yena ibara été na vie nanga tina nzela ata wapi na iba ite na iba TV na yepe na ibi sika otatu comme par hasard a senga demande ami na Facebook pour monanga na sala bénédiction en Angleterre ba parents na ba en Angleterre naza mwana moko na ba parents ba na ba chaîne à télévision en Angleterre kuna ba boni tongo ayebani alors par émission na sala na copine na mo Charlie Show nda sepela na ndala nanga camarade ami ndi tokomani ami na Facebook nde azwanga pe demande ami nde a sepela na po yemoko ayaka pe Belgique albert na ndi côté nde na yamba mwana wana Olga nde sika na ibarai na boy na idete donc problème ka ya wana donc pour na senga ko demande ambi yango bokomi ofinga na ba internet problème ya wana te et puis Olga tanga senga demande ami akomisinga camarade na ye tokomoko mama tokomo landana koyeba na mwana nouvelle na kati na excusez-moi tanga sengo demande ami parce que c'est pelé na yo ya de ko sepela et de ko sepela donc ce qu'on expliquer sur vecteur tenga na ko batam sur pesa maram susu na ndenge en fait problème est en mon compte ezali kama bomba te tanga senga demande ami akomi kama na nga oui tokomo solo la abi na nga oyaka mingi Angleterre ngabe effectivement na mingi Angleterre na bandi ko ya Angleterre depuis 97 97 ya na ba demité 97 parce que ba parents na nga ba ya Angleterre depuis 80 quelques baza kuna na Angleterre ba ba yebi ba kombo na ba yebi donc na banda ya Angleterre depuis 97 ndi na banda ya Angleterre amona nga na yaka na zonga kana tsaka ba photo na Facebook ndenge ezalaka tuninga oningo ya otalanga te poignon ngo otalanga te ngai c'est habité moi maman na yaka mingi po garçon mon pe na yeba ne alinganga to koma pe ko bima nae to zani moi na mbali garçon na pas fait en Angleterre donc il avait une belle langue en Angleterre Angleterre ya mwana ka donc na garçon na fandi kuna normalement ya pepa na ye na bimaka na ye na kata ndako na ye aza libre aza marié te na zakana ye na ndako na ye donc avant na ndako na ye même une semaine na grand frère n'est pas au Kinshasa na fanda ki ona na ndako na ye une semaine na sur ba polémique ba sala ki na tsaki na ba vidéo na la na ndako n'est pas marié te na vivre na ye donc et loko Olga Swanselio parce que obi mana garçon non en fait Olga zami ayako linga tant qu'ami siko alinga pe na ya pa na ye kolinga na ya pa na ye donc asali zu ande okela pamba te wana te ya azolinga na eza na camarade mais est-ce que azolinga na ya pe kotala ye mais en plein du temps na zo koma na zo uta musala na sala kawa na inverse na zo kende emso ba weekend emso pe ba vacances une semaine moi na vandi au mona boye ya zo mona ngana ba photo quand to tsaka na internet na Angleterre abi na zo kotala tende na bombeli ete tant que muninga mwasi na expliquer que non na yaka yaya na zaka mingi pa mutu na vivra na ye nde sika na kotangele komba mutu na vivra na ye na bi bon
mutu wana nga bi oui nayebi ye ngabi bon oyebi ye nde sikoyo ye tant que ndeko abi aconseille nga aconseille nga ke non tala mutu yango aza boye aza la vie moko boye aza la vie moko boye aza boye à cause na ba âge ni après Olga en tout cas mama nakoyeba âge nete mais na ndenge nga na balobi ke nga naza ya na bango naza mama na bango mais na kibomoto na kielongi na bango mais tant mosusu donc yo leki donc bango baleki oka na kikala quoi bango bakikala na bango nde bango balekeli nga mais na kisika nga naleki bango bango baleki nga na kikala mais nga naleki bango na kisika ouais expliquer biso toyeba donc yango na ntango na explike motu na obima na ye mpo na komela pa na ye ye mpe tanke ndeko mwasi alingaki ayedenga alakisinga mpe mwa makambo motu yango ndenge etamboli na ye ke na mboka na bango motu yango aza boye aza boye aza boye ngai mais pour le moment aloko navanda na motu yango naomona makambo motu yango te moye na juge wana eza te yango wana omoni nasalaki mwa moke kokata contact na Olga mais sans oublier mpe Olga mutu yango ntango nga na ozala na ye ntango amoni nga mpe na bafoto na Olga alobi na nga mpe ke keba na Olga mpo nalingi ye te mpo aza mwana moko awa na mboka na biso réputation ne mpe eza mabe parceke bango mibale bajoue nga je moko ke na oyeba te na sens wana nde nayaki kosala mwa nazoyeba te sikoyo nini nalikoya mpe mwa baninga mosusu natuna tokotaka koma baninga ngo te na ndenge baninga ngo na Angleterre bien na Belgique na Angleterre kaka ponga plus na Angleterre na bacamarade ebele bacamarade mosusu mpe bakuta Belgique bavandi na Angleterre oyo mpe baa bandeko bayaka mpe mpa na nga awa ka na Anvers tokola na bango mpe baza wana Hortense tokola na bango mpe en Anvers partout bayaka mpe tokóma na bango bafamille bazala sikoyo na Angleterre. Parce que là, on salaire vraiment que Olga bimana na finga en internet. Bon, Olga d'un côté il y a bombelenga que muto nga na zana na ndenge ya yebelie que muto wana pas déranger. Muto wana bombelenga te ye moko ayebisa kinga. Donc bala signala que déjà a signalé nga que na déranger na zaki pe bien te na ye na déranger. Yango wana ce qu'on a comment ko kima Olga. Mais à comprendre pourquoi na kima ye. Pour ya bombelanga. Na kubomba bombelanga mais muto signala nga baninga pe mususu tozana bango ya bien ba isinga bi kokota na baja ba copine wana te yo talande bovana mu de na zo talande tozali na mutu au bando talande bozali na mutu parce que Olga bimane au talango j'espère oui na talango na landa ngo oui landa ma finga nya sa finga oui parce que elone salaki abima afinga yo soki okimaki déjà voilà eloko salaki parce que abima finga nga po nga na komaki siko neti nazo kimai na fête mo ezaki na ya fanya baleki na nga ba kozonga na yaki kuna na février le 18 février na yaki na fête ya fanya star na Londres Olga benga nga déjà avant na fête wana ya Saint-Valentin po atokuta na ye toza na ye parce que mutu na nga abimisanga déjà na restaurant abimisanga pour nazali na ndako na ye na Saint-Valentin nazali na kati ya ndako na ye nazali kolamba na ndako na ye na olia na ndako nde nazala na ndako na ye donc ntango na komela na ndako nde namona motu te donc alwanga twana biso na biso bataliba nde tozalaki biso ensemble Olga siko ba crise de jalousie azo forcer kana nazala na ye na feti tozala na ye nde na ye obenga moninga moko boye mpe ye alinganga mpe camarade na église ya combat spirituel Monique ndena yo benga bi tala Monique Olga zo forcer na yana za na ye mais mutu nazane apekisinga nazana Olga po asignala nga ke a déranger pe Olga Monique comme a mesana via polémique songi ce qui a signalé Olga na évité pour Monique a bisinga ke bijunga na ozalate na fête wana ko yanga milieu congolais na ngasu ko zalate et loko Monique a bisanga ya mwana Monique nga na yeba ni wapi na église a combat spirituel tanga na ka Angleterre ndé na bayambanga ba telemisinga a CP na ngape a sunga camarade to ype na Facebook ndenge zalaka to komo solo là de là maintenant tanga komo solo plus na yeba ka Monique et loko salaki tokutani na fête ya fanya fête abengi nga le lendemain na mpo esanga fête ya fanya za entre tanga na baleki na nga na Angleterre na Angleterre ba bosana ki
ngana banda en Angleterre depuis 97 nana ba leki ba liboma ko leka ba en Angleterre mais tellement ba niveau classe na ba niveau makamba otala sur internet ba pour répondre ti mais tellement tout ils ont un niveau na ti ba comprendre ti l'internet c'est ça qui n'est ni tant où Olga Benginga il y a 2 jours les 16 si j'ai bonne mémoire abenga on a yane fait sa fanya mutu na pa yo kabona akina bentution mon est sentimental il y a vite fait donc yo donc kuna comment on est star na ba on fallait ba même on a fait pour public mon non c'était pas ça pour nga na ba fait na ba te kasandenga ba ndeko insister ko ba ke beaucoup do ba pire masse ba masse tout ça na bon skonga jonanga ona zani na Angleterre azolinga tena zana Olga azoyi sama mettre ko ndengo lo baboy est-ce que koko créer les bango problème tetam suba solo la bien bon de toute façon ta solo la bien pour yemo pe ataki na moi polémique mo na ngala bango ta solo la bien ça pour amte pour nanga pour na minute oyo anelka nga réputation nanga réputation va somba raté effectivement réputation va somba raté mais ba acte ya réputation à mutu ndela ça c'est qui quelqu'un azanani ou azanani parce que bato ba ya ko découvrir nga ndé côté moko eloko moko eza na bango pe ba stopper photo mutu déjà je décrit azanani azaneni si si côté nga to va pourquoi Olga finga pourquoi na budaka ye na fête afanya na fait Stéphane Star na zara na balé donc budaka pona zua o mbala tsako ke ba adragaye ou bien abude o ka pona déjà mon bala peki senga non mon bala peki senga na zana yi yango budaki na yebisaki Monique na yebisaki Monique ke Monique yo ande kunanga poto yeba na ine kala na yeba na Monique avant na yeba Olga na yeba ine Monique na église na yeba ni mama ni basambela na ba tata na ba tante nanga na combat spirituel ndeska na yeba yeba d'autant budé siko na d'autant na signaler Monique abina okende te bona Monique sa yo na Angleterre nana bande kumsu na baleki na pe na ba camarade to kona na bango na versa wa ba koma na Angleterre mais au moni sozo ke pa mutu na ndenga ni na feti to respect faut benga mutu ko prévenir na roko ma pa ba ninga te pona ibisa bango atota nga moko na Angleterre na to ba na plus na Monique to iba ni l'église ndenge to za osambela ba tante nanga na mama aboti Monique basambela ba tante nanga ndeska to iba na Monique nde Olga azaki lokwa moi connaissance à Monique ba iba na Monique mais Olga pa linganga demande à mi na Facebook pour ibinga pe na sens wana nde to iba na bango de là maintenant par après na surprendre na comme mona o nga presque mutu nanga za lokwa moi au confident au sur la masomo mke ezaki Monique yene na zoe bise presque ba kamnanga nde na rappel na Angleterre pa mutu nanga Olga pe na ebisa mais na ki plus na Monique yango Monique mutu na monaki a joué moi j'ai mon moi très na kata makamwa na po ngata mobali na ngapi copain na ngapi na kata motseke Monique pe abimana mobali na yo mama côté na ebi ba j'ai Monique a joué te po côté na ebi ba j'ai a joué te po tanga mobali azo signaler nga zo signaler o signaler camarade to ça normal même à ta jour à Saint-Valentin na mboka na bango Monique mtaiba ifuna ya Olga pour ça nga comme si alingi to zana mais nga na ngeko za mingi na ite po nga déjà mobali a signaler nga ke na zana Olga te pour a déranger déjà Olga alika déjà na nzela Olga ndeta na signaler nga na comme ko zo moi ko ça moi attention na Olga boyo moment que ba bon balé ba sangani parce que yo kelia bango un point na mboka na bango parce que okel linga mbali na mboka na ba même temps que bango moko bazoué te mutu abi a joué mon gars moi très mukie eza Monique na sens que pour même effectivement il fallait na zana Monique mais Olga yo be anga le même jour ango aye ko signaler nga na fête et ska polémique et banda o Olga ça la vidéo parce que Olga ça la ko vidéo bandende ni ce que Olga bima ça la vidéo Olga a ça linga vidéo na sens nini na sens que alinga ki to zane na fête parce que ayoka ki Monique ça ebisi que alingi te to zane ya on a ça la vidéo ponga na evita ki déjà Monique na evita ki déjà Olga pour mo bala ebisi nga ki alika na nzela ya Olga na kama ki bisika na komona Monique tant na moni bango mibale na ça lokola na éviter bango tant na éviter bango ko éviter bango de temps na éviter ki bango nde na moni dans ma surprise
namoni ke Olga zena kada po Olga déjà abenga bisinga tant mususu mobali na alingite ozana biso po Olga bisinga ngo déjà on dirait sentaki ke po Monique wana nga na bisinga déjà Monique ki balinginga tena zana Olga par rapport à ndenge mobali a dérangé na makamni bazana ngona mobali te de par rapport à là dans ce sens là de Monique na éviter ki bango ko éviter bango nde na tongo nango na dans ma surprise na komomona batu bazobenga nga bakomotinza nga ba vidéo Olga sa ba vidéo pour tout na éviter ki bango nde na fait siko eloni salame na kata fait wana tongo mona ki Olga na Monique eloni sama ki lobby ke Monique Olga fala ya fête to bien Monique fala ya fête Monique fala ya fête Monique a bisenga ya fête pour alinga pe ko zana Olga te Monique a bisenga bibiju so na ozana yo ezapo so na ya fête ezapo na yo menga pe babilo ko na ko zana ngote po na ngape ko zana Olga te a éviter ki pe Olga et le tango siko mona ki bango mi balé effectivement la et là on dit siko esalama na kata salwa et là ça m'a na kata salle parce que na éviter ki na bi génie au Monique nga jouer na quantité pour Olga comment ça ba je le quoi boire kila moi ba boire kila moi ba grimace quand des biso ba fille ya laka kula kisaneti na yena mboka neti asa kwa moi bizeti ba leki na nga on oyo ko dondo na ko dondo na mboka na bango dans ce sens na sens on appelle ba leki na nga na yak ba ki ko zwanga pa mobali ba sala ki wana ba ngi le quoi ba manifester ba ça quoi moi Jarna ba Monique na Olga pour mtazayo ça quoi moi Jarna ezaki Olga comment na tamba moni yango ngana bité na yeli makambo wana te bozwanga bozongisanga esika bozunga da partir ba jeton wana nde yango et partir ba jeton wana nde ba guerre wana iye ko banda nde sikoyo par surprise namona Olga sali na vidéo namona ki Monique déjà traité pour ngana sina bise Monique mobala limité na zana Olga ya bombela kinga ke wana déjà bande ko bayo kibiso donc yangona spécial ke Olga bima finga oka boy te po Olga baye ko fingeni soit disant que basaleli papier ba komi ke azana sida yes soyez ke ngai biju mutu na salelié ke azana sida ngai biju mutu na salelié ke azana sida ngai biju mutu na salelié ke azana sida OK ngai ke na salelié sida OK ye Olga mtayisenga ke mobali nazo vivre ne ana sida aza gigolo aza bien pris par là kanda wana nde Olga yo sala nga vidéo par là kanda wana nde Olga yo sala nga vidéo par là kanda wana nde Olga yo sala nga vidéo ceux qui sont en Belgique oyebi ba vina ba pourquoi yé abima ba do fingo ka parce que ba lobi ka incident mobali mutalo ba kyango ou bien ba tune ko ba loba kyango yesko na kanda na ko attaquer c'est parce que mobali tanga yoki Olga fingi ke ba na sida mobali asibiki mobali mutasele ba je wala ba internet na bango mobali mutasele ba je wala ba internet na bango mobali mutasele ba je wala ba internet na bango yemoka saleli ba ko na minute bande ko banda biso ba comprendre que histoire tibo ko ba niveau oyo e bandeli wapi soki Olga ayako biso ke mobali azan sida mobali asali faux compte ati ba photo Olga ko biki Olga azan sida siko na bango mibale nana pesi mninga sida na ba convoiturage en Angleterre taxi mo yo zona Victoria okute na mutu asepeli na yo nde ezala kaka nde to banda love nde pe na koma pa na ye na mona mutu te na koma atina ndaku ya mobali nga nalala pa bitu le boss nga nakata ndaku na mona mutu te na mona ba biloko te ka par rapport à nde na ye ko tia ba photo na ye na Facebook partout nde ka komi ko banga ki gigolo na ye bimi ndenge pe na yo kama Olga lobela nga ce qu'on va faire le quoi moi critique et moi réclamero na moko bimi quoi soit moi na mo ba bimi ala ti manette ba bi ke yo ce qui beju dans katamba c'est l'autre côté autant na tele yango elo omoni bana na omoni longi nanga parce que ba bi ke yo za koko ba traiter koko ba omoni longi nanga peut-être bango ba lekinga na bangier na mabe baleki nga na kimobange na mabe mais na kibomoto na leki ba musika nga pe bijou dembo na verse na verse po nyoso te ya na Facebook ba te vidéo non na moni bazu ba photo bana o ba bimisi yango siko biloko bongo vraiment yangana effectivement mobali a joué ba jemo na bango aza ba Facebook aka tiki bango ba ofianga Monique na Olga na Gisèle na leki bino na musika banda lelo talaka bango banda lelo Monique
Olga, Gisèle, na l'équipe musika pour nga na utina mobali wana Kinshasa papa mama botie na ndaku na bango na baleki na banoko na vandi na yaka na Angleterre na ndaku ne a marié. Donc na l'équipe bino banda lelo ti lobi na poto na Belgique na za ndaku o ezanga ya l'état te bino fa na banda ka l'état te ba pese la bino bambongo bateli bino bambongo na l'état ba batiseli bino po bozwaka OK na l'état okomami na classe l'état pese mbongo Angleterre osomi mo jeep mais nga bijou ba jeep yanga nda yanga biso a Belgique l'état foute la route si quand on belsa ko kaza sida ye garçon so taxman ya combattirage ana sida effectivement na baraki moi mke oui na baraki po par après na sola qui on a mi kombe mais tout ça là déjà ba test na biso ana epé bien na mona ki a bien nga pe na bien d'être continuer qui par rapport d'être continuer qui na sola pe na camarade musu na rotanga komboté en privé bazar na soleil na bango babi non côté la pe ba fille na tête en sous crise de jalousie ndenga déranger ka Olga Simbaraté soit disant Olga o ya zalarane na ndako ça so mboto bobo mo asala loté gigolo avandela ya kanga suki po o wana a lesaka o wana na kanga suki Olga ça so na salon siko ambo la gigolo na ndako ya lobby ke alekio na nyoso yonde ngozano bota bana ba de ko bo excuser parce que ça première mission fona lo ba vérité que ma belle peya boy bijou ba salité bijou dembo bijou ma belle ko ya loko ya manga manjombo oya kisasa bijou dembo ma belle ko ya to boy texte to bota na biso bana mais boye slata soki nini batala yo zane loko to la tabilamba ngwanzu wana loko te après dans la non je me suis envoyé un message ba comme le ba fingo parce que na biloko wana nyonso vraiment maman ça va pour na mobali déjà ba ranki mso ça na biloko wana nyonso maman nga bango na nga to yeba na sa mobali babanga nga déjà ava ba poussa na luka ba camarade te ba ko sa te ba sa l'émission na luka ba Olga yo senga nga demande ami na Facebook na yeba hote mi comme yo luka na église na yeba hote nga bijou na yeba binote ngane na zawana na lata ngwanzo te biloko akali ya Turquie na omona bino na banzoto na ba Facebook bongo na chemise teloko ya ngwanzo na teka ngona na ba magasin na kina biloko ya Turquie ya kani na yebi kani ça fait 10 ans bino ba okepa kani lelo na Turquie na yaya elo ni boyebi sanga nga vandi ana Belgique na vers 20 ans mobali na nga batutu ba yebi Roger Mboyo papa bana na nga ex na otaka ba mishokoto fiama ba bana poto akala ba ya japonais kito ba holande mission o ba yebi c'est qui Roger Mboyo ntabeta Kofi Olomide na verse na neni nda bijou ba obenga nga bijou wana ya kombo na te ba obenga nga barakuda na yebi angote bobino botu bofenda bandaka HLM Angleterre o baxela bino mbongo yo mto sara na salon boko la mobali gigolo obala même pas religieux coutumier civil nga na sala ba ma bibi misi ki aza danger ka lekio mais bala pelo kwa ngati nga bala religieux coutumier na ba age ngo biso histoire ba 40 ans alobi ke yo fo lingara libanda parce que na mboka na o bebisa mais non lukuta mabe ba sala erreur pour nga la bala na mboka parce que elle repenga na ko comprendre que ba sali na versa parce que aucun terrain na bango o lekeli ba mais c'est normal pour ne fona na au moins que tsunami Gisèle baza soki na mususu wana mwana mke Gisèle wana mwana mke na âge no lobe wa mwana mke na 37 ans maman eleki okaso na 4 ans na 37 ans na yo wana mama nga na 8 ans ova na mbali gratuit bo mona ngote ke normal te nga na 8 ans wana ba oyebiso na ka religieux coutumier civil 5 enfants même père nga bijou de monga na mboko mobali na fanda ne 2 ans te faut balanga na balaka ba religieux ba coutumier civil e ko samite kaka na verse bo lekela nga na banda kuna poto ngana oya eza nga yaka leta na somba yanga na Kinshasa na ngo 3 mobali na bino taximen gigolo ayebi amonaki siko ndenge ofika mobali ngo bongo vraiment est-ce que tango tala bateke chéri na ofika nga be point tie mena kudu to yebani ayebi pe asa ba mbui po mwana muka zawana asalela ka ye nyonso moi patika mwana ngo ezaki mwana mwana yo yebi pe ke no Gisèle na amuta ofula ete Gisèle ngo pena lekita finga o ti abi bazo benga na ba téléphone ti bazo finga mobala okose OK ba je mobala osali asala ki comprendre bien ça comprendre bien mobali asala ki ngo pena ngana ti on comprendre bien mobali mutu aotinda ba ngona so finga yo oui asala elo nini okoki kuma kotala caméra oloba na taximen ba je osala ko yaya mikosa po yona ngato yebani to utikini na fana na mama no na tata na bandeko no na ndako na bino oyebi donc oyebi valeur na nga ndo zano oyebi valeur na nga
wana nyonso osala ya bacomédie mpona kini oyebisa ye nga mpe olakisa ye na lakisa ofota Gisèle mpo bwakisaki ye na bandeko no mokutu bayebisa ye nga ke tika ye akosi bazemi akosi na kati ya mabate sikona ntango akendaki na mbongo ya kitaxmen ou bien akende na mbongo ya kitaxmen non akendaki na mbongo ne moko mpe Gisèle atindelaka ye bawestern union africaine tozali na kini atindele donc yo banda ovivre naye en même temps ke oyebi no kaza na Gisèle nazali koyeba te par après na bamasolo nde babifinga makambo ekoti ye moko mpe bizoba mwana yango ake kodevoile mpe bacamarade nanga proche ake oyebisa bango nga kutu natindelaka ye bambongo nga kutu nazali kutu kobenga nga mpe ye mwana yango Gisèle azolela kutu tikela nga morale ivi boyeboye oyebi nazokamwa bango mama comme les Yves nani omoni nazwi kombo bandeko Yves boss soi-disant oza boss mosa papa bana nga sala yango te franchement na ndenga mabete na ndenga mabete par respect vraiment Yves wana nanu vraiment na koloba ke oza wa eloko te parce que vrai mobali ako jouer qui pédé te na ndenga parce que na ba pédé mba jouer bongo OK koto tongi OK koto tongo OK koto tongi poni ba fi bazala déjà de na place ko tam so luka ke bas basalela olongana na kitaxmen wana okende na pona ngai so bozonga ni akende na ko baluko bandela suski sida po ya wana ndem te bete mtu ngande tinaza bonana tant fingo trop te pe koma ke anelika parce que que serre na bana na envers yanga zo côté la serre na ye mais taximen vraiment so moni ke kitaxmen mtezo pesa o mutu likolo lukata kokata mo ba pelouse ezanango moins cher na poto pour donc voilà bazora bango ba tout facile maramozo sala vraiment eza bien te donc yom to ta trouble serre na biso banda kimia te ba finga raye koto ba fingi makambo faut botika ngona bo mikolo biso ba mikito bando ta ba bêtise na binote yo za mobali yom to ko stopper ba makambo so que déjà moi ça ndako za na ye abi moi ça ndako te pas balate ah bon abalate za jigolo abalale ana biso nyonso moi ça on parle moi que soit disant moi que son ba 37 amena âge na ye bambana ne nyonso biso nyonso bata ba 40 ami mona te na ebite se kuna osukola onde ni memo mutazana ya ndingika ba mikolo po yemo mutanza 45 ans ana 45 ans yo ana 37 abaninga ne ba jeune fille ba âge na bango ba vanda basi mibala ba âge na bango ya ba 40 ans yo luki mutu moko bimarane kana ba mama bambana no ba mama yo kanti okim sa pe ba wana po ba na Angleterre mais ya kanti okim sanga te po nga mobala yebi force na po ngana mbana na fandi atina vandi anelka nan moi mbali wana zu téléphone ni moko te abe ngalo bana bijou boyete bazo le kala ba numéro inconnu yango ba le kala ba numéro inconnu bazo be ngala numéro inconnu soit disant to benga kena mobali po akosa entre temps tozaki na kini na mobali pe asala pe je wana nanga asala pe je wana yo Gisèle basala pe je wana na ndengo zolela Yves na ba message na zango na téléphone mobile mo atindelanga Yves tango zaki na bi yo soki basino oke obondela bijou na yo ozo finga nga boye donc ça na comprend beza vraiment maramba zua parce que c'est que bango nyonso pena do ba calculer bango taximen donc eza kutu bambazwa te mais ba voyage po mbala mema bango gratuit amema bango pe na ba pona taxi yo anelka kasi ngana na lobite Gisèle tango za en Afrique Gisèle mtando tindela bino mbongo pona bolia ou bien de doit notina mobile bien ndotindela bino mibale bolia po ngana ebike yo za grande dame na verso ebike non bijou ndembo asimbaka ba mbongo ndeni okoke su na Afrique mbanda ko moboko lao. Effectivement, il y a Gisèle à Sopanaki, Gisèle à Nabila, à Sopanaki par master dans la propre, pire master, et il y a en communauté. Pour moi, on a les lara. Azamwa la mogo. Allez, pas non bien les lapins bal. Allez, la pepa langa. Abena la tefa, les bijoux, boya, les langa pe. Quand on a tenu un mobile, bon, il y a moi qui parle, on a été mon assume ta banane. Mais moi, mogo, babia, tanga soi-disant classe, à Salaka. Mais à beaucoup là, on a divorcé, à ça na bala mi balé, à Monique a zuma mutumo télé longi. Mutama télé longi c'est. Des taximens à biso. Des taximens na bowe là. Soi-disant, taximens to owe là auto c'est là ba polémique. En plus bébé que ba taximens mingi ba taka ba sapato mona c'est boka. Des fois tu as. Les bon comment Facebook. Na ko mona bona Facebook est indifférent. Au moins ça te ba papa ba na biso. Siko yona Gisèle na ntango awati na bo est-ce que bo solo dana Gisèle be pas fini. Nga effectivement avant to ke Congo na mobali. To sola na Gisèle pe yemo ko Gisèle ngo a yo Gisèle oyebi sanga teke a olanda na kisasa obondi nanga oyeba kango pendenge ezana a obondi nanga ko ayebi ne c'est normal na minute oyo ezake a fa sauver yo ala kisani po abota na ete ana moi ete mais ça ba maman mukolo wana yeba na wana
Hier taximen na biso. Siko taximen yango abota tavanda kala ba mama mikolo. Ah bien sûr. Na place comme ça ba famille na ye moko. Oh bande kone mo ku na kin ba yambinga kitoko salam mama respect bande konyo so respect. Bon pour maman na finga. Ba yebisanga noko na ye penda yebisanga to fana pena mba bo nanda ko yebisinga bi mama. Na o sepe na so bote biso mwana. Siko so kado so de bo pesi. Oh ye mo ku taloba mama so na botelo mwana so botenga mwana peso rover. Ah peso en même temps que moi na taximen. Na kuta sombi ata ni ah Bijou Dembo mama nzambe okilo te omona ba Bijou Dembo wapi bango ba osakane mama bango ba vani na banglete na banda kwa HLM sikola nde bozo beba na ba pese ba social sikola bana nda ba komanda ko moko na fille yango po asa pe divorce non aza nda kuté aza jigolo aza na nda kuna ye moko bana le ti na ba mwasi aza na ye wana eloko te ami benga pe kuta za Sharufa yo benga Sharufa botite na âge no 37 au benga Sharufa botite na mobile loko te nini te bana 8 ans na âge no 8 ans na 37 ans marié religieux ko tanga lo ba ke enfant même père eh ko tanga zo finga wana eloni sko azolo ba parce que yo na epe bona problème te azaka mobile ndem ta kote ba je wana moi ba je wana ndenge afinga na mobile pasala ke pana ngana kini kutu mkoto ke na ine kini pe ba proche ka ya de kwa famille mobile moko signala ngaki po akosa ki pezemia akosi bazemi nzoko ba bulle akosi bazemi soki bino na sboleka na bozo bazemi te ndeni ya ngana na 5 enfants yepe kuna jida na date ba misuku na boyo tanga ba kombo na ba miyebi bana bana ba bongo yo tina 45 ans obota kaka fo mituna fo mituna oya osali sanga mwela mbumaki ma po nini na omelela ngo pour nga ba automatique ande so mela bakisi ngeya automatique ngeya automatique bana balandani bon ndeti nga eloko mona kolo bandeti ya pona Zizel soko yebi ke baba na vie mo foza la sur na soko za mobali wana taximen ya convoiturage na ndaku na yo ça sert à rien ya roya ko bundisa ou bien ko finga ma bijou donc soko moni ke mobali za yo banana ko sisa no ba manda oboza na bango kuna parce que mobali na ba internet ngaza na posta na ngote zona pourquoi bino ba se obolinga ko boma mabala pona bokenda ko bima na ba en plus mobala ngo en plus yo moko oza mwana mukie baso abima na bango moni ba net ba boye ba mikolo ba banda na yo sikona ozo banga na otebi te kutu na maya mobali ovana ne taximen e koma ya couleur ni et rekoma sikoyo ke ozwa nana poso attaquer trop te parce que la belle vraiment va fin ko expliquer vraiment mutu ba vérité na kokota sous trop te na âge na yo zwana ni siko ba mbanda oza bango ba na âge ni te me yelinga ka prouver papa bala neke azo mbali mo atela ya ngwa lela te na lobby ko prouver na place ke a prouver sera banda kata ta pelouse to ngate comprendre ya yo ya passé ta tela elongi omoni le roi mbala ngwa tele elongi maboko na vie mwindo a Carola ito e dabiso menga pe ya bijou de monaï sabino Carola ite po kuna pe ya pembe ba mama na feshu ya pembe ayebi yango ba finga banduta mais soto banduta tikala to telemisi bana o to boti biso na bango 40 te mais komoni nduta za normal et pas moi si nduta eza normal et pas moi si soko boti mwana na mwana kuta abotami lelo ngana na ba grande fille mso ba 20 ans abimi moi cicatrice nduta mais botate ana mobali te nduta ya normal mais ko question yake ce qu'on a bien o laksenga pe ba kota batango ba finga ona ndia mabete mais nana pona polémique te moni baba ava olongola poti tango finga mutu fo mitalaka tote misabana bande kona bit nana bela tula non bongo ba photo bana na yo mama bana nga nde basaleli bana no vraiment moi bana nga boyoka Olga Monique Gisèle Anabila bana nga Monique ana 40 nga na 40 to ba génération mona bino so to temisi bana nga deuxième ville ya Anvers deuxième ville ya Belgique za Anvers moi na nga kombo na yebani na internet abetaka na deuxième ville ya Belgique Robi yewana mwana nga na âge nanga nana psychologue nana mwana banquier oya betaka yewana pe banquier eyebani yali kama bomba te ezali kama friki te akokosa moto donc ezali kama beti na Google kombo no moni yango donc eyali kama okosa bokosa te ngo pesa ba mpe kombo bekeba bakozwa pe bakebe bisla mo sans effet nga na ba pamba mati na mama ba star
na yaya bastar parce que balo baka non olo babongo ba mono danger moi loko sana ngo Anelka na kosi wana pona bandeko botala biso ngai na yaya ya bastar e komama petikala na kosi yango te mais effectivement pe moni ke ba sepeli na photo ya na moni ba tepe photo bana nga na ba leki na nga complexe mo esali bango complexe mo esali bango souci no ba revate ke baza na famille mo star na vie na bango moi complexe mo esala bango moi net moi genre moi pasi esali bango moi souci yango ba juste ko ba photo ya ba leki na nga na deux stars na mboka na bino na ya ba star ya star te mais ya ba star ba kombo na bango na internet na boyi kotanga ba kombo po emona na ba photo na Facebook ba o balanda ba photo Facebook na tiaka ba moni ba oyo na tina couverture na débat na wana ba obeta na mboka na bango na Angleterre na ba équipe ya minene ndinga niveau et ya na internet ba kombo ba kombo na bango do ba te matina ya pe makila ade ya na defa bango te naza ana deuxième ville à Belgique moi na nga liboso yemta obeta na Anvers. Donc n'a pas moi m'a dit jamais vu et puis effectivement complexe peut sali bango na mawa na souci bazu photo balé ki na ba ke obamba pas news des stars au moni souci sali bino bon c'est normal so bolingi boya pe na pe bino moi lipe ma pona bolata ba robité bo bala mais bon au mona te que musala ki chroniqueuse au biso bato ba no si maman ba téléphone au sona parce que bango pe bon nga biso to luka bato ba sala ba sala au moto a besoin ya na média so ko za na posa au travail en tout cas la place pour ça la vidéo na bino oye na yo ko travail mais est-ce qu'on en est vraiment pour nous clôturer ma sona tout solo là nga la monique mobile mutu avant en tête à makambo oui effectivement papa ya nga obondelo toujours oui ya nga monique pe ke makambo pour nga na nous tellement ayebo été aloba azo sala neti moi couverture moko ko bata mabata mababa zoba ebite ke yape jigolo OK ape na bitine mususu onga na ebina kini tellement moi na pe mususu azo kwa mboto bobo vanda na ya o comprendre masolote avant ni kane moi yuma mobile ko kan teke ngape na niveau baba se onyo surtout ba sala na Angleterre ba genre na bango OK nga na grand yanke na viva tellement na mobile moi yeba na kana ndenga nkete wa bala nga comme ça mutu envers ça ebi Zolanda donc ba osala quoi ba au moins qui na tibango na mboka na bango kaka ngaka bijou de monanga moko na Anvers mais baza quatre ceux qui disent contre nga ba comment ça nga ba photo vidéo ba moni loro moko bozana ko parce que ça za ke lo côté nde ba loba mo ba te bele nga ba bimate ba ya au moni biso to botama ba étoile moko ba niveau ba ko botama na ba combo déjà ba star yebana to kotangela ngo pete po na ko yebiso ke hotel azako kunanga hotel papa imba ki soki no kwa mama na de kwa mama na o kwanta bakosi ba défi non ba de yana makile ya moko donc et à niveau na kola bongo na botabo na mboka na bango Angleterre déjà e ba star mboka na makila na na défi na milé na biso congolais tant tanga ba komola wa tangi ba komola donc na mboka na bango déjà o ayebite mutasala TV za na mboka na bango star mboka na bango makila na donc pour dire que nazana te pona defa makila ba star mais nazo ke la bango de mawa pona niveau bazate na ko yesa bino ba basi niveau bozate et loro mo bozate bino misatu mais comment ba lobby ke ba lekio ba leki na ko ma bino nyo sur internet ba ba lekio na ndaku ba lekio na boto ba lekio na mbongo ba lekio na nyoso yo c'est pas là faut expliquer ba on a ndaku na ngeza socialité eza privé et ya ki social na somba et ya privé o filmer ti jardin na kini na taki na internet paparazzi azwaki yango na otonga ya des fois que tu te pe na relaxa bango susu na na trois na kini mobala kendaki ayebi yango parce que so relaxa bon pe ba relaxa ngelo c'est l'émission ce que ba répondre yo ba répondre ngate biso be bleu nyuso ya ba acte ba répondre ngana na bana na kibo mwasi bala tsanga bana bango Monique ana 40 ans neti ngabi jou Olga zaka yekutu et puis na âge ko na ndimi na zana mama na bino pona bilongi na bino na nga mawatro bo abakakala mingi pona bilongi na bino na nga na ndimi na boya ko na zata mama na bino na lingi na na zapa mama na bango nyoso Angleterre na bota bango mais na lingi pe na za mama na bango mais bilongi na bango na nga nde mawatro baleka vanga kilométrage na bango futela bango 0 kilométrage na nga na bango nga na futa bandako na futa bandako pe na bengisa bato ebele na poto eza robomba te za na Anvers yo yebi si ba mama na nga bandeko na baza kini ba ya poto baza na za na 3 onga na bengisa na poto siko so ne kokutani pe o yanga na poto parce que na ka ba ki bobeta so bokutana nzela siko te na o kote ba kofe ba bongo likambo eza robomba biso koli na Anvers biso koli na poto
te bango babi babeta babetanga te esimbaka jamais baosala baje ya internet obatama na internet neti izoba mo moto bobomo bauti otielanga na soki na Suisse mwana moto selo miso ye kutu ko avanda na ye po modèle azo ndiye bakotisi ye badiamba ti etraumatize ye na omona esika nini na robanda te mama botelinga pena bijo olongo botebi bakoko wana nyonso bafinganga me na ndimi bango nalingi bino bozala botala pena nga pena cameraman banews soki bani bozwa nga pena bien na boti bana oyo bomoni na Facebook wana baza yanga na niveau pena botala bango pe babimisa ba 40 babimisa bana me bilongi na bango nje bota maya kala mengelongi na za na mwana 22 ans o confirmé Belgique deuxième nini capitale à Belgique Anvers mwana na benga master mais est-ce que le bébé que porter bango platement te que ba mona pe que ozo banga bango yango no ki ma pa mi mais effectivement na oza suna mboka na mboka la terre pour esi la terre ngana ise bonga na la lion na benga mi on envers pas mate pour bayebi ba acte na biso o mai ba bata na internet pour internet et siko biso to ba bata fa bayebi pe ko porter bango plainte bayebi po net yezo ba na mboto bo bana boye na bezo so fulete basi ba benga ki akanga mpe mino ronait ata sous vidéo te poani ponga na continuer toujours comme ça na zo sa pe mission na yo ata on se te poani oyebi o afinga kenza kombo na ngako tanga pe ya makasi bango ba ke ba classe nga tangi te na weli ko bota mais bango ba ke ba université otanga komba mo au fin internet attends 1000 euros au foot oui ou non c'est ça ce que tu commis vers la fin on est là comme il y a ko bakisa ou bien le falo lo bana bosana ko tuna pona bana ngana suka na ngibisa yo Monique Olga bon déjà non pona maman abino je m'excuse ngana finga mama te maman botinga lambela nga salam mama souris pona ndenga respect pour fona zonga bénédiction na ko finga mama te olambela ngo tilenga na mesa maman nayamba ki mama nanga pe o respecter nga sorry deuxièmement pour na bana nga na ngina bisa bino tozana bino boza bilongi lokola bato balekanga na kilométrage ya âge menga na leki na bino soit disant na mama na bino mena ndimi ko bota bino mena kilométrage ya bilongi boleki nga po bosala la bilongi kala deux boza misato na otanga bino ponga na banga te pe na oyamboka na bino susu bandeko na nga so bomoni ba manifester na internet te ba finga binote po ba niveau na binote yongo moi ba leki na nga ba mona bango bo kanisa ki boto boza ebele boko finga na internet to na news des stars to na paparazzi to na la bouche autorisée mais non pour nga na ba niveau moko so ba telemeni bino boko kate pour qu'imbécilité nga mona bourrique numéro 1 dans la bino génération mo nga no répondre bino pour bango ba répondre binote pour ba kaka c'est des histoires congolais yango moni ba otala bino boy pona bo finga pe boara nazoba mususu auti suisi yo niveau pe ba diambe ko toti na mutu zo mimona te pe no ya finga bijou dembo yo oko tele mana ba so na tam subia ko ba ke po otambola moi défaut bijou dembo pe yo baba o yo o modèle pe ba kotisi yango ba bimisi ti ba komisi ti na mutu pe na o tele mi pe o leki na internet na suisse o fingi bijou dembo o talinga na soni yo leki na liyo tele mena ngaleki na moko te banda lelo ti lobi Monique Olga titela na bina leki na moko te banda lelo ti lobi wafunga ba yi sanga c'est des histoires congolais c'est des internet parce que ba niveau te ba avocat ba ingénieur ba footballeur na mboka na bino Londres ba mi balé to ba benga yaya ba star ba mi balé ba moko te ba mi balé to wanga na pourquoi et loko komami na nzambe komami bino nde boyo change na niveau na bino te fanda mo ba calmer qui na niveau na bino te siko moi message à suka et là on est vraiment quoi ça bango pour mambo vraiment stopper parce que et ça vraiment propreté na koyebisa bango ko passer pas na bango banda lelo ti lobby bo bande la vie lokola nga na balaka religieux coutumier civil 5 enfants même père et comment ma écosamité bote ko kosa batu na internet na va na envers mutune so koma na gare envers ta tuni bijou dengo aka maman pasteur awa na pe grande dame po na dirigeaka une équipe ya ba mama basa mabala nga naza présidente en groupe na envers zomo naza présidente en groupe naza pe vice marraine ya groupe bana mo basali pe na envers bana nga ba espoir pe na marraine na ba sénégalais ba ivoirien ba guinéen naza pe secrétaire na bango donc on a 3 groupes ba respecter nga bino boko sali nga inutile mate po ba seka bino ba répondre bino pété ba génération nga o ba ebinga ba mona bino inutile bo tia ba makamna bino ba répondre bino te po ba o ba ebinga ba ko répondre bino te po ba mona que c'est des choses d'internet
Pour le bien, laisse tomber, c'est des choses d'internet, tu ne connais pas. C'est normal. Et voilà, en tout cas, merci vraiment la bande de connaissances pour tout l'andabiso. Moni vraiment niveau maman, Aza vraiment na kanda, ma bijou vraiment na kanda. Et là vraiment non c'est na binoka qui ba papa. Bilo rabo les arabiens te bolinka bas soigner l'arabine en plus na ba âge moko boy. Non, sonne et ça la moi sonne. Tata bana nga mutu oyo elonga loba air moko boy. Omoni mutu o aza danger. Attends nzaleki hollandais te. Ata akoy sata 5 € ayo kila ngomte en pasité. Mais quand bateau bazala boka na ba fourmi na mitu bonka ni bazala ka net mama to mama. So bino bobi ke boza danger. Boleki botika ina ki pauvreté na va. Mais na ki pauvreté na wana leki bango alenka. Ce qui est pe aza ce qui le ngima be botika va na kana le ngima be. Na Congo et loka na lo baké faut vraiment botika makambo parce que esa soni bino ba mama bimba bwana bana ya mikolo ba lekanga na elu. Ba mona rabino bozo so na vraiment internet et ça vraiment propriété. Je suis sûr vraiment que tu as commis vers la fin. Merci vraiment la bande de connaissances. Au bout sur 3W Bomoko Yamboka. Restez toujours branchés. Oui, mais page n'a plus fait ça là, moi bien Bomoko Yamboka. Vraiment, n'a tout attendre pour sortir ça m'a bangate pour marambo et si la carboé. Na bande tout le monde balasima.